Yona 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 yo moto na pongi. Yona 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 kote ya bangwe yo moto na pongi. Yona 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 Félix Alembie yo moto na. Yona 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 yo moto na. Yona 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 Félix Alembie yo moto na pongi. Congolais. Yona 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 tobundela Congo yo moto na pongi. Yona moto na pongi la muke sambela yawe yo telema okende olongwa na pongi yo 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 yona moto na pongi la muke sambela yawe telema okende olongwa. Congolais Congolais nangae Congolais peuple oyo Félix akeye yo moto na pongi. Yona yona Félix Alembie. Yona 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 ba politicien ba mi bomanie. Yona 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 élection le 20 yo moto na pongi. Ezui la monte religieuse. Ezui likambo la motote. Ezui tokolo ba bobele mon solo la chaîne à Libération. Ezui un kamonoko Polene Nzambe yango tolobi Félix Alembi. Félix akomi na suka tala ndenge élection le 20 décembre. Wana maloba ya Fayulu eyokami to eyokami te. Mais eloko moko toko senga. Président Eli Martin Fayulu badidi bozo biso bongo foti lotili ki bande kolangai. Félix asepelaka te tango biso toko loba lotili ki ali bongo mabe pi yango boko mona ete makao mabe kolanda bolanda biso bobele boye. Mwana boka président Eli Martin Fayulu badidi Félix akobanga akoteka mboka ka sélection ya le 20. Est-ce que bino bondimi yango boko kende? Soki bokei bande kolanga. Est-ce que on a bimisi oza malamu to babe. Pobilo boyoka ngaka mabe. Président Eli. Est-ce que élection ya le 20? Soki bokei yango. Pesi maboko te na balkanisation. Félix akomi bokonzi te ngai na ko soutenir ko boya na Fumuzitu. Nga personnellement c'est. Mais nazo linga Fumuzitu bakseliko nango trouble la ri. Apesa makoke Fumuzitu tekakanda ko moko ya limete. Ya biso. Nazo soutenir yo à 100% de boyina. Parce que précipitation oyo. Ya kitorote. Tamuki ya kitorote. Tala yango la liso. Et puis vous tala ndenge ba kaboli ba siège. Et qui torote Félix a balkanisé mboka. C'est comme poto ke na ngona lolenge ya bien. Eza na tweet te na malobati. Eza lolenge oyo Martin Fayulu alobi ke toke na nzela. Mais tango siko toke na nzela Martin Fayulu eza te. Po lobi nango bilo bozwa gâteau te eza po to panza penza ke on divisé par 4 tout le monde azo panzana. Bafwa bachala oya kokufa kufi oya kotikala tikali ba oba kotikala ba me makongola lolenga so donc tozo poudrier yango moninga na soutenir bino parce que yo lobby au pesi siko ke ba marche kita. Mais est-ce que ba marche est pacifique? On a na oligangote on a na sensibiliser te so yo dans la marche on met les moyens pour un sabotage parce que tolembi pour élection en décembre. Balkanisation. C'est bon, il faut te prouver la Félix que nous ne sommes pas des lâches. Il faut te aimer ça bango qui est toi les bateaux. Merci la belle matou de bakou ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tchalo océan du Congo chaîne à Libération. Et si qu'on analyse ensemble, si qu'on panza kato sasaka, et si qu'on a l'éveil patriotique, et si qu'on conscientiser, qu'on mobiliser, qu'on sensibiliser, qu'on la peuple congolais la bolema, et si qu'on a les tournes, c'était pour être bobé na malamu, et si qu'on a la mosala ya Jean-Baptiste, et si qu'on a les bons basinzi, qu'on a télémacrobe et tango ya limabe, ngongangirere, 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 ngongango yangoyo. Tango yako bunda o yango yo. Tango yako katana e yango yo. Tango yako sasa o yango yo. Eloko eleki nyonso
biso ende Congo yango tozoloba oyo esika oyo toka basinzili te tokobeta mbela te peuple congolais telema te bunda etumba epai oyo totelema ferme fidèle mpona kozala liseko ya république démocratique du Congo esika oyo tozali bongo babakuke totelemi ferme fidèle na chaîne ya libération océan du Congo mana na ngana konya de la mai États-Unis d'Amérique équipe pour la té la tisa morphée allez epai oyo toali kokundola katango nyonso maloba koko na biso élaborer ses enfants waloba déchet fini laisser ni place que la mère repasse ezui la menthe religieuse merci na ba fidèle abonné na biso pe pilote vous allez s'abonner vous abonner encore massivement vous comptez s'abonner massivement bon like be mission bolanda yango du début jusqu'à la fin mon mère de Bruno félicitations la petite sœur d'Abisso, félicitations la grande sœur Nanga, félicitations la Ndekolanga, félicitations pour être à Outikobala et Selon la Babaladi. Tolanda qui mission du début jusqu'à la fin pour la contribution. Yakoubonde le Congo. Paix, to partager l'émission, to liker, to tchaba commentaire, ma suggestion, pe ma joie. Nous avons besoin de te pambola, qui l'a mis pour que les femmes pécato, tu l'état le taquet, tu mancane, conto, ya soleil, zami a pambola, pe a pambola la chabienne, maman sociale, maman ya orphelin, naebi été. Ye na bakoko lumumba akotelema anita baba ifukuyo moto na plus 32 la mboka maman missionnaire maman odeti bakotelema maman ya Suisse maman dolo maman na jolie bakotelema po ete tolonge tumba maman bipa yozani que Dieu vous bénisse na eboko telema maman peu importe durée de la nuit le soleil apparaîtra ngala eboko telema pe to kozonga potango yo telema kabiso pe to telema ka tango maman odeti akotelema nana kobunga pa komona ngona nzoto se de Bruno mona mère Zola petit frère tobunde tuma yango yango petite sœur na France maman Célestine Juka M zongela nzamba lobina yebisa yo zongela ndengo zalaki chaque fin du mois orphelin moko alia kiloko na okomona bitumba la wenda kopundela yo bunga ki misala malamu ezanga te maloba ya nzamba prendre à laisser mo ko bona nini ko maliboso mais soko tosi mo ngola tsaboko yeba ndenga bine bisamana na ngaya kunya de langa balati saka ba orphelin mibale ba omona ni nzamba osala ba ngala yebike bana posa moko boy menga na yebi yango te nzamba linga sekisa bango nzamba linga sala bango ya kokamwa yango lobi balati saka ba orphelin yo pe nzamba lobi na yebisa yo zongela ba orphelin baliaka biloko na eza ouverture ya vie na yo tu seras combattu mais jamais abattu. Tokende sikoyo bandeko na ngai na elube la République démocratique du Congo mbule bete sali ba incendie o kabuya mbula one panza bato kabuya la mpusa la kisa botozo kine tabi nde to komika botamai otamba na pasi o to kamatana tambisi ana tala mai tala tikale kana te ya kota biso na kata ni papa taba kiti pasi de ba de tala mai ba ko zibola bini pona mai yo tala pesa te to sali tala tabu ninge wana zo tala ça vous allez faire des sociétés. Bah non, c'est pas faire des sociétés. Ezoleka tala penza tabino moko toke wapi tokomi wapi toke wapi tala libaya batu nde dindi nango tala terase kuteyeba na esu towa terase eyeba na tene toza toana keba
te bakatisa presse ndeni mpo nzela wakati eza te tala ntango ndenge wakati tala mpenza tala ta bino moko tala ndenge azokota falaki okatisa ne kuna Simba mulele mai si biso tozokende simba mulele mai oseyake eboluka mosusu simba mulele mai biso tokobunda pour la République démocratique du Congo parce que ba politicien na biso nyonso baokosa biso vérité ezate mama jawa vérité ezalité vérité eza moko ba musulman na ngai assalamu alaikum ba yiba biso maponami ya 2018 et lelo balingi ba rache biso lisusu mboka yango ngai océan na bato bayoka kanga na bato basunga kanga tokoyoka te toza ba fou d'hier pour sauver notre nation papa Alfred na mama Clarisse mboka li passe la UACNT live le balango Thomas Sankara biso to bunda toyebi ke bambongo na bino ezaka ya mabe yango ebele obala bambongo bokabakango pa bamisien bambongo ya bien ya papa Alfred ya ba Daniel Ngenda ya ba Charlie Chobo hein ya Toussaint nanga molonga ya mama Elo tokolia bambongo wana nde kosunga Congo bambongo ya bato malamu ya ba petit frère Zola ya ba mama Célestine bambongo ya ba papa nanga Michael Mbongo mona mère de Brune en Autriche, ba Désiré Botuna en Australie. Mbongo ya Daniel Ngenda. Ya équipe pour la terre. Bato ba osala mitoki na bango. Ba repesa, muke toko bule tumba. Papa Mapassa, maman Jovi, prompt rétablissement maman. Maman Mapassa. Tous en habillement moi Chantal. Kila Taranga. Que Dieu vous bénisse. Emmanuel Nanga à Toulouse, que Dieu vous bénisse. Papa Mapassa, vous êtes tellement ébéné, vous avez boundé tout ma petite longa. Passi à Congo, c'est famille Tshisekedi. Passi à Congo, c'est Félix Tshilombo. Passi à Congo, Makamboto au monde. Ande Kolanga. Oyebi dena fungola bilo miso pourquoi ba aider Junior. Viens na muna na misu oyebi bato la basa bato Félix parce que soki ezaki na mboka oyo loi ezalaka faut bakanga mwasi wana na mobile parce que mwana wana za villageois ba mona ka penza mituka mingi te mwana wana amoni mutuka alandi ndenge biso sobanda ko jembela ba mituka kala mais akangi mwana bato a torturé moralement parce que mwana wana azaki na père a torturé mwana wana ya muke azo matisa likolo esika bataba et azo filmer bango ba oseka ba nouveau riche millionnaire abwaki mbongo na katikati ya ebale alobi mon frère lokota soko zwe combien biso tokutana bino na prison ba diriger bino na bato bokanga na prison bino to okanga bino parce que c'est pas votre pays, c'est notre pays. Ba filmer moi na ba yeko comprendre que à la longue famille on est koki kofunda. Parce que moi on a commis un traumatisme. A commis kobanga. Moi na zongi a sali ba crise parce que ma kama uti komona tata na ina mama na ye. Kabouya l'homme puissant. Micro s'il vous plaît. Enfin, bayako comprendre balobi te. Soki totiki eloko bato ya mayele batali yango. Tango bato ya mayele batangi yango. Balobi te, moi non ça ignorant. Mais acte to sali et to torturer moralement. Na droit de l'homme. Ba okota likamba mona oyo. Aza mineur, aza innocent,
mais acteur mutu asaleli ye mutu wana il faut agleka la justice et lokola basaka mwana mwa lokuta la bango baye kozwa mwana na bomoni mwana ndenga banaye koboya akangi mama na ete abeda chou lokola bakoselaka abeda chou combien de bana oyo bitike bazali alelo abeda chou asalisa bango te abeda chou asalisa ka babilema oyo bazaka la batina te basupporters bagangi wo bautiliza bango mwana oyo junior bazuye combien d'orphelins bazala Kinshasa balala kalibanda na lingina tula mutuna ba orphelins o mama Denise azwaka bango so 200 so 400 bazaka wa fondation ebomba bango place ba orphelins ngo baza place to mona ta visite ya bango te ande kotika ko intimider nga yo bangsanga père ani na lobela Congo ti makambo na lobela ko sike bazonga ba orphelins et bon so la tuni soko bana biso bolobi ba recruter bango bakene na l'armée wapi bango oyo timide ngani nga pena ba ande ko langa ko bangeza nga te nga père c'est qui t'a esprit nga s'il faut mourir na pour faire la champ de bataille mbokeza nga ande ko langa Congo nous appartient nous ne sommes pas des lâches ba tuti bango la basanga na États-Unis au tinda mbongo po ba bomanga na yo bande ko langa la Congo central ba égorger bango ke bana yo po bochaka ba komba lokuta ke bana na ko intimider nga na muta misala na attention aux océans mwana mutoka ndeko nanga bazui mwana wana lelo bomonde balati et puis eloko nga na oyo ka soni ah ouais la honte de la République avoir Félix Tshisekedi la tête ya nation batiki la ta beda chou pas na mécène babwaka kaye akabela ka batu biloko merci ko yo président soka linga sala don il faut sala yango na bana ya Congo que Kagame alongwa na mboka les dons précieux. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Bakiminde po ezalaki batu la bango nde basali acte mabe na fungola bilo misu po boyeba baede mwana wana te bafutinde justice bakangisi bango munoko po lobi to lobo kuna biso bato maele tonga to tombola dossier wana tonga to pesa yango la baki des droits balandela gouvernement en place comme ils ont torturé bana ya mike mineur alandi mutuka no amati c'est innocent et ça la mala biso nyos comment ko torturer mati place bataba ba comprendre que toi la bato balandela makambo et comme ma biso musika makambo to ko belela ngo bisika no faut pas dédommager mwana o te tika to zoyer o to monya ingénieur na couper to buka ingénieur couper la yone to buka ina mboka ti motela modela mboka les za nzela poni baseli ba nzela te et c'est ingénieur akoko kama mutuka parce que bola mutuka kota rare place bango bakina ko so biloko babo bongisa nzela combien de orphelins o bazana mboka ona ba junior exploitation de l'homme par l'homme faut aussi ça biloko wana mama ya junior biloko ba pesi yo yango te fallait ba dédommager mais loko eza Congo zwa kaka bato musu balobi o chance et pesa te wala za chance te ba comprendre que to ko lobela yango parce que cet enfant a traumatisé moi non azola la te azo sutuka azo monelo boza bana banzambe merci vous croyez ça c'est normal? Est-ce qu'on peut torturer mon amutu ndenge wana soki ezalaki bana na bango bakoka ba accepter mutu moko sala yelo ka bongo comment bozo sepela po bénédiction ya bénédiction te moi na wana bafuti mama na epo balobi eloko yo ba osaya ba kozwango eloko déjà batebele batela on alisu eloko ba kozwango ekekele international ba kotala ba torturer moi na muke eloko ko boma biso bobenga eka beda chou aya bo ezaki ka ba beda chou et comme na présidence de président de la République a yambi ba on a qualité po beda chou ndeto yibi mutasala bon sauveur de l'humanité ya sunga ka ebana asunga kana ya zani mécène c'est vrai comme na présidence de couple présidentiel les humains na ndele allez-y comprendre que dossier lingake comme monene na mboka oyo eza na droit na mboka oyo démocratie eza na mboka oyo liberté d'expression eza na mboka oyo ezotamba na état de droit mutu wana na mwasi na mutu kala ba okanga bango mais tellement eza mboka ya ba jeu d'esprit ba célébrer jeu d'esprit ingénieur azuli bakumalam non ingénieur azuli bakumalam te ba fouti parce que ba traumatiser moi na ingénieur na ba ko sala ko ba sala eto bande ko la ngai tozo koma la biso na suka parce que tu as ta sensibilisation nini toko ko sala poto c'est tumba oyo bande ko la nini toko ko sala poto c'est sa makambo oyo
na banzi bilo mo bomoni yango sekele ya Congo ezate diplomatie na Congo ezate nyoso ekoleka la Congo eza bolumbu Rwanda sazu Congo bobimba Rwanda envahir biso bisika nyonso tokobika malamu te tokokufa lobi na tongo pona makambo ekosala siko ngana bino bato toza censé akobundela mboka nini tokoyeto sala na bande ko yebisa biloko élection za malamu te élection za malamu te. Qu'est-ce que Félix a fait? A intimidé bango pour y bango pe ba olingate. Mais ngana sepe na courage wala. Mais est-ce que courage en bo olingate pour boke négociation mboka e kufa la ngone ngezo ke na kufa boy. Ba continuer ko boma bato to biso na bino to sala plan C parce que to sali AB simbité. C'est quoi plan C? Plan C en ozani. Est-ce que ngai fona pesa bino bato boliaka mbongo ebele? Ngana pesa bino. A conseiller à Félix. Yo mto tunenga o nini malonga to ko sa yo zo 27,000 $. Ya ofele ya bolea yo ko lukelo ko sala tengando se fola pesa lo ko sala ngana opesa ngona bato la biso tango to vana poto lukelo ko sala na ande la solusi muto mato imangongi akoyaki na se moto ya tembe akoyaki na se na banzi Monieri Gilles Monieri na banzi Blaise Lumbu biso la biso to semba lo boko voto benga na Félix parce que bolobi ke boko limbisa yeli soste fo benga na c'est quoi bon moni place to bando lo bagé photo benga na parce que ça danger à République démocratique du Congo merci pour comprendre Kabuya l'homme puissant soko ko sepela utelinga video ya mwana wana ko bakosi bakiseni ngana Gilles Monieri aleli yango bukanga ganga mama Marina kanisi ona awande to sokisi la biso merci la Kabuya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne merci na Moïse Ngombi bisape électrique merci la Pape Dieu directeur recherche stratégique et sango mokonzi para be miso banga iba pour mettre Angola no bondia botar de bonne seigneur monsieur ko la bilo maman d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido et merci encore une fois na Djino Loso mon ami de tous les temps et merci la Bino Loso Bonne Rabiso Kantanga na Yemsibino. Bye et la prochaine.